to reconvoquer lisusu balobi eza selon l'article 116 de la constitution tokotuna bayimbo ke pe masolo tokobeta il faut to signaler que balobi ke bilongi ya makasi ya opposition ezalaki te na plénière oyo alobi na Sénat mais nde natuni nalobi bongo kengo wadondo aza nani aza opposante mais naza kuna te wana eza débat na bino tokobeta masolo bandeko na ngai pe makambo ya tribune na page 10 ya 6e tribune oyo balobi du chômage et de la nature précaire des emplois des Kinois aujourd'hui. Il faut tout le belango pour le chômage et l'équipe. Makambu, ba Kinois, bazwaka musala malongate, zakaka, ba journalier, sous-traitance. Voilà, tokobeta masolo owana. Tokobeta pe masolo bande konanga na question moko d'actualité. Et la prestation de serment, il y a ba commissaire, ba neuf commissaire, il y a CNDH. Oyo mwana mboka mwamba mushikon ki azali bongo président tokobeta masolo po talaka ka chômage eleki na mboka oyangai mboka oya biso ba licencié na ba gradué licencié en relations internationales mais okutie aza sentinelle ce qui otuni osala ka musala nini tenga na sentinelle te tu sais na za na service de gardiennage yo zola la libanda ya zola la libanda différence zaka na teni mwana mboka Steve Mbote Maître Blanchard Mbote. Mbote ndeko Eliezer. Vous avez bien Maître Blanchard? Oui, qui m'y a ouais. Prestation de serment parce qu'il y a une société civile, prestation de serment na ba 9 commissaires, il y a CNDH. Kuna to ki lisusu mbwa swimbo kaka eloko ebota mi boye e panzani lisusu to ki kezana comité mususu bazali ko contester biloko ya mwamba mushikon ainsi de suite. Moi commentaire na yo. Merci mingi ndeko Eliezer et c'est ngoma kasi na mutuna utuninga elakisi que au tala kapé na attention mingi makambo o etali société civile et pesinga c'est ngoma kasi et pona kopé sa réaction na ngai commentaire na nga par rapport ya CNDH o ezali bongo commission nationale ya droits de l'homme ezali que to sepeli mingi na bakambi ya mboka pambate bandimaki effectivement ko mettre en place commission nationale wana ya droits de l'homme pambate ndeko Eliezer fo oyeba que et bandi bitumba pona kozwa institution na euti uta 2007 et lelo o soki totangi 2007 kino na moya lelo en tout cas to lekisi bambule belé kaka pona tozwa institution na mais lelo oyo mukonzi ya mboka sepela ikochali nzaka po ete institution na e banda musala na yango to sepeli makasi pe tozali ko sepela lisusu pambate basilaki ko prêter serment pambate avant prestation et serment na bango bazaki désigné na niveau de l'Assemblée nationale mais pour pas prêter serment ils ont qui les sous temps est belé pambate moi nungu ezalaki mais eloko e kamwisa ki biso mo muke eza que tango ba cour constitutionnelle andimi ko yamba serment na ba 9 commissaires nyonso tout ba prêter serment mais ezalaki na moi groupe mususu to ebité so to benga yango groupe ya ba frondeur na kati ya CNDH o bandima ki ko prêter serment bango tout po ba kamba institution wana ba misusu moi 4 commissaires misusu balinga qui un peu pour contester même bureau oyo bango moko ba organiser ba élection pona ko kamba institution wana eloko esalaki biso moi passe muke na niveau ya société civile yango wana mais lelo oyo to moni que bazongi na nzela to sepeli makasi donc to ko profiter awa na micro na yo na émission na yo pona ko pes ko senga bango conseil ko pesa bango conseil po bayeba et que musala bazana yango eza musala munene peuple congolais azana besoin ya institution wana abandi kozela yango bambula ebele et lelo lokola se mettre en place peuple congolais azana posa amona bango bazala à l'œuvre babanda musala pambate ba question ya violation ya droit de l'homme ezali awa au jour le jour eza ebele na mboka oyo et bazalaki kozela institution wana se mettre en place pe bamona ba animateur ya malonga na kati institution wana lelo to sepeli ba animateur o bazana baza ba animateur o na niveau ya société civile biso moko to désigner ki bango et to kosenga et que bazala na bomoko bazala na solidarité devoir wana ya solidarité ezala na kati na bango po ete ba produire musala o peuple congolais a ko se retrouver na kati pe et que ba défendre les sous image même ya mboka pambate soki lelo oyo ba bandi déjà nungu na kati na bango ezali quelque part pe ko ternir image ya mboka pona silisa na koloba que kala mingi te tango ba prêtaki serment to mona ki bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme o to lobaka na mukuse BCNUDH a convoqué ki ba commissaire wana po bakende na kisantu bakende ko sala moi formation moko ya 4 jours pona ko meka ko tia bango na bain ya musala na musala na bango mais
bande comme susu baboyaki kokende ba contestaki batikalaki pona koloba ke non bureau wana eza légitimité et loko sala biso passe mom ke yango wana mais lelo oyo to moni bandeko apparemment bazongi na nzela to betela bango maboko makasi to senga bango ba sala musala pamba te bazalaki désigné na ba thématique na bango po ba sala musala wana et lelo oyo bazana kati ba décevoir ba thématique te pamba te ba thématique wana bazana pouvoir selon statut où ils ont régir institution il y a que démettre bango pour na kotia bande comme sous donc biso to souhaiter bango bonne chance musala malamu pambate peuple congolais azana besoin na bango bazala efficace pour na musala wana. D'accord, maître Blanchard, na bandi tokozonge la peto eba parce que na mboka na bisongo bazo installer kabiloko ba congolais bazo ebate qu'est-ce qu'on a installé banani ba prêter serment ba kosala musala nini nous sezo le kaka na français bon même tant que ba installer ngungana ki bana mai musu bazolo baba eza ba ONG na bango donc il y a ceux qui confondent CNDH na voix de sans voix par exemple CNDH na biloko mususu hein ba ONG il y a défense il y a droit de l'homme mususu photo et ba différence eza nini bango ba kosala musala nini ainsi de suite est-ce que ba kozala libre ya kosala musala ngo bon. Oui. En tout cas, pour moi, question, bien que le but là, on maintenant précisément pour bande kobayeba. CNDH est institution d'appui à la démocratie, local les aba CENI. Parce que tozaki na ngomi balé baba kisi ya misato. Oui. Tozaki na CENI, c'est ça. Les lots CNDH. Tozana CNDH. Donc les aba institution où l'État mettre en place pour accompagner la démocratie na mboka na biso. Pambate toki kolobe la démocratie te soki lelo oyo ndeko Eliezer aleki atuna mutuna bakangi na prison. Nyonso tu wana tolingi que na prison kutu bien. Place wana bakangaka oyo oui babisika oyo baradek suprême ke bazakuna tout ça tu dois comprendre. Voilà. Yango bandeko nyonso tu na mboka baloba non il faut tous aller parmi ba institution appui à démocratie il faut tous aller na commission nationale où ils ont s'occuper uniquement na mambo ya violation à droits de l'homme pambate violation na promotion parce que il faut promouvoir ba droits de l'homme faut peut protéger yango moni l'état a accompagné qui ba ONG parce que ba ONG de ba sala qui plaidoyer pour nos institutions ana l'état ndima qui accompagné to mettre en place institution ana les loto sepeli makasi et sengel na biso to kota na bozindo na ba émission mususu nengo lobi ya sima pour na ko lakisa musala nini institution ana e ko sala pe nini peuple congolais faut zela na ba animateur o bazalelo ko kamba institution ana et kozala important mettre parce que wana photo zongelango bande kwango batie pe kuna bazala baba bate. Parce que on ne communique pas, on ne fait rien. Pour batu bazo zelebele tango bazo lo ba droit de l'homme ezana batu. Omoni prison tondi. Prison anandenge tondi wana bino boza avocat. Oyebi bien que ba condamné baza soki 10%, ba misusu wana oyo prisonnier de mon major, o de mon colonel, o de mon ministre, o de batondi kuna moyen te et puis mutuna mususu nazo mituna un maître sujet d'actualité mais ils ont CNDH et fois ça la musala bandeko oyo masumu na bango elimbi samaki à travers loi et amnistie oyo batiki te nena zomituna batiki bango te nena zomituna bako bandela audience et kozala sur quoi bakotika bango soki bakotika bango quand donc makambo za mo ebele na kati wana je crois qu'avec l'arrivée de cette troisième institution d'appui à la démocratie que nous souhaitons que ezala vraiment une institution d'appui à la démocratie et non la politisation des institutions d'appui à la démocratie. En tout cas, la makasi félicitations à Baoyo Baleki, Bao ba prêter serment. Nous attendons. Les Congos attendent Makambo Ebele parce que Talakaka. Mon amboka Steve. Osamalam Nabandi. Lobby ba sénateur ba Sangani Lissous. Ezala qui débat pour Nanini. Il y a eu la première session extraordinaire. Baye baba kisi ami balé. Pour na makambu ya loi portant répartition des sièges pour les élections locales. Balobi eleki kaka ndenge utaki. Moi commentaire aux anango. Mais kuna balobi ba bilungia makasi ya opposition ezala kité. Et na sima nango to yoki kengo wa dondo désavoué par les sénateurs de l'opposition. Moi commentaire. Nga commentaire au Nagosa na makambo yuti koleka na Sénat ils a comme tel il y a pour critiquer que ça débat à formaté parce que règlement intérieur il y a Sénat na habité ni prévoyant
pour la makambo session extraordinaire, mais constitution n'est pas assez claire pour la makambo session extraordinaire. Mais il y a un contenu, il y a fond, il y a eloko bauti kosala. Tobeta Kangonga na troisième tribune honorable Muzito, tout la kisaka que nouvelle province na élection locale égale il y a faillite à l'État. Faillite à l'État pour nanini ndeko. Photo e baka que décentralisation à la base. Oh il y a niveau ya ba secteur, chefferie, ville, commune, pono e salema et zengeli kaka élection locale et salimate. Parce que les lots déjà na secteur nyon sotozaka na chef de secteur existaka, na chefferie nyon sotozaka na chef à chefferie, na ba ville toza na ba maire de ville, pe na ba commune toza na ba bourgmestre. Déjà constitution apesa bango pouvoir na misolo. Ndenge moko pa apesa pouvoir na misolo na ba province. Or ndenge za na bato ba bourgmestre, ba maire, bango misolo bazwaka ngo ne pas ba province. Pouvoir européen, faut pas la province. Or, to la kisaka déjà, na première tribune honorable Muzito, que la province nabiso, et zoaka misolo et sengelité. D'ailleurs, na sixième tribune, na à l'obéli ville à Kinshasa, à la kisipe que ville à Kinshasa fait là, zoaka 120 millions de dollars comme crédit d'investissement à zoaka yangote. Donc, el n'y ko la kisaka, le quoi, la province nabiso, et ça na mi kakatano, il dit que le secteur na biso pe mikakatano wana bakobanda ko zalaka nango. Même mabe siko ezani na ba élection locale oyo biso tozo lingate. Ba chef de secteur baza déjà wana bazaka misote na ba pouvoir te. Or élection locale et ko yande ko bakisa bato place au misolo ko ezalaka te, place au pouvoir ezalaka te. Population ya ko kanifaka kenake ko voter pour nana résoudre ba problème na ngai. Na voté bateau bakoya ko résoudre ba problème nzokande ko za la bongote. Élection locale ndenge to ba ko mema plus de 41 000 nouveaux personnels politiques. Ba politiciens sika na C. Et misolo ko futa bango ko za la té. Hein, ko koma to komi na ba politiciens impayés. Talaka moto fo akamba mboka fo luke la population solution yemoko afutamité. Bon monique za ko kotisa ki moyibi na ba politicien sika. Yango tolobaka honorable Muzito asengaka que élection locale wana ezala ramener na 2021. Siko tango bato bazoke na lombango na élection locale, tozo baté objectif na bango ezanini. Ezala ramener na 2021. Après 2021. Ça c'est selon Adolphe Muzito. Adolphe Muzito. Donc ceux qui tolandi malam pour mon équipe sortie médiatique il y a Charles Mondo Ntimba, premier vice-président de l'Assemblée nationale, lobby qu'il faut azo senga per report ya élection locale. Donc tokolo que ouais, il a adhéré na ba tribune ya Adolphe Muzito. Ndeko omoni mindele balobaka le bon sens et la chose du monde la mieux partagée. Donc omoni soki olingi ko kanisa malamu ezalaka pa motonioso. Mais soki okomi kolande ba intérêt na yo nde bato babunga kamaele. Lelo tango tozo loba yango, c'est pas qu'honorable Muzito azali na parti moko baza prêté pour na ba élection, parti na eza représenté partout na base. Donc lelo soki ba beti siffler, boye baké palou et ko ba siège belé na élection locale. Mais tango zo loba bongo ezali na lengo d'or. To yebaka que élection ezali solution té en soi. Après élection, il faut que les élection base à la prêt à résoudre le problème de la population. Au moment où tu as une nouvelle province, les lots, et belé à la province, comme il va SDF, sans domicile fixe, à Tabato, Boyakango, Balobaka, que province, moko kozala SDFT, mais la province, c'est comme Ikoluka, place Nina Kosa, la ta réunion. Mais, yoka, moi, Namboka Steve, na utaki kosa l'émission, na. Mwanamboka Evariste Boshab, vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité, Natunie Mutuna, Alogina Ngande Kweliezer, Natuna Kelikambo, Oyetali, Makambo Kolekana Mbandaka. Bon, kuna Makambo insécurité, puis Natuapa. Et si la police est là, siège Moko, l'Assemblée provinciale. Yesko Yoka réponse, Alogina Kweliezer, Yozana Kinshasa. La Kisanga siège à l'Assemblée provinciale à Kinshasa. Alors que awa ezabili ya kalakala ezaba bazelaka
ceux qui bana babimi na classe donc moyen ba siéger na tongo ezate faut pas la ceux qui bana babimi na classe bongo ba ki ko siéger donc c'est un problème mais exemple on a plutôt de quoi les et ça de renforcer bisote loko la capitale coûte ça na siège té place au moins ndambo misolo ezalaka et bongo boni ba province oku bazaka misolo té elingi ko la kisaka biso to banda ko lobango to lobi que capitaine na biso aza ko kota place oyo école asiégeaka et bongo bino bolingi bokende na lombango kocha ba province ya sika sans ko respecter ba préalable to banda ko loba ya kotonga ba bâtiment et loko de to lobaka yango wana tango bazo tanga exemple ya capitale elingi ko la kisaka décision on ezwa maka malamu te parce que le problème c'est ezanini ndeko Eliezer omoni députés provinciaux ezate ke moto moko ba voter à Betimba Mongo Maboko Boyale à résoudre le problème de la population. Député Aza Moto, on fois contrôler le gouvernement. Et le gouvernement de Moto fois ça à Moussala. Donc, ceux qui députés, Botier dans ma condition à travailler à Malamote, place où il faut passer la réunion à Makanisi. Au moment où il y a un peu de temps pour la Kanambibeko. Et Bibeko, on est où tu as capable de député. Ceux qui députés, au fois Bimisa Mibeko, Azo Tanga dans l'école, place où que non, si quoi récréation, bah, il y a un côté. Bana ba yiba tanga le babimi ozomona ke mibeko ya solo ekobimate heureusement bazaka na ba sultan était lokola ba maître mbele ozomona ndenge bazobima na kitunga ba sultan député akoki kosa mosala na ye moteme betaka te faut ayeba que siège na ye yangoyo asa mosala na ye calmement pesa na niveau moko que gouverneur asaka na été oku tozo ba député et bongo ba gouverneur o ba kobimisa ba kozala wapi ndeko ozomona que makambo ya ba nouvelle province na ba élection locale o to salela ngo tribune mobimba toloba ke kobimisa faillite il est à l'état au moni faillite à l'état za bongo te tango zo mona ke ba institution à l'état ezozanga ndako place o ba ko sa réunion bongo boni ba ko résoudre problème à citoyen parce que yeba ko mona ke citoyen mais biso pe tozanga ndako te yo tozangi ndako problème ezate zala pe libanda lelo la lipa ndeko Eliezer lobi okepa maître Blanchard ndenge mongo ndenge assemblée provinciale à salaka donc lelo problème wana ezare ba élection locale soki bandeko oyo baza na posa ko pelisa mboka te batika yango ekenda après 2021 parce que biso tango tozo beta machine honorable Muzito betaki machine misolo ko futa bato wana ezate lelo toza na ba enseignant tozo ko futa te plus de 250 000 lelo l'état na biso aza na nyongo na SNEL lelo l'état na biso azokoka ko retraité bampakate na kati administration moi ba place belé zali wana bampaka moi ba longwa bazate batikela ba jeune misala pourquoi parce que bango pe ba na posa que tango alongoli mosala ba pesa ka pe mo ndambo a pension na e on a meka ko vivre donc si l'état oye moko azo ba kaza misolo même pas élection ndenge nini ko mema bato na makambo lisusu ya mabe makasi ndeti élection locale moto boye élection locale azate mais tozo tala nde bato bakobima wana ndenge tozo yebisa bino lokola bakozala na misolo te parce que misolo wana fo uta pa ba province au pouvoir central apesaka bango te lokola bakozala pe na pouvoir te parce que province il fallait apesa bango pouvoir ye moko pouvoir central apesaka bango te elingi kolakisaka bakokende wana bakobanda kosala mosala te mais il faut tolukela bango misolo ya kofuta bango donc ndeko Eliezer wana ndenge obi ndeko Mwando Simba soki a rejoindre biso tokobetela ye maboko eza likambo ya intérêt nde ya Congo ndeko voilà mboka eza na misolo te mais wana Léon Kengo nde moto alobaki mboka eza na misolo te parce que mboka oyo tomona ntango batie makelele onipe pa opposition Adolphe Lumano nalingana naloba Adolphe Muzito Adolphe Lumano alobi te naza na mbongo déjà ya kobanda identification oyo bopesanga temps nasalama Kengo yende aza na opposition républicaine abima lisusu alobi ke mboka eza na misolo te bon ye pe aza na ministre ya budget mais misolo omoni makambo mosusu bato bayeba ke eloko babeki république eza na bainstrument nango omoni lelo même peuple fo ayebaka akoki koconsultaka budget ntango moto alobi ke misolo ezali fo okima na lombango boke bofungoli bapage ya budget botala soki batia yango wapi omoni makambo ya recensement wana même makambo ya banouvelle province misolo ezalaka te mais tokamwaka ke misolo mosusu ebimaka kote mosusu etongi bâtiment boye tout ça donc budget yango parfois nde barespectaka yango te yango mitunaka mituna
est-ce que tu as vraiment république à solo toté? Parce que na mboka nyonso avant que ça la dépend faut un budget. Soki boyebi si batuke to ko ça l'élection locale, faut que l'accès na budget déjà zalaki pe misolo wana ekokoka. Mais budget on dirait bato baye baka vraiment tina nango te, même ba député mususu batanga ka yango te. Voilà wana to koya ko sala ngo vraiment une émission parce que omoni ezana ba mbongo mususu kangi muyibi. Alinga kia kimana mbongo ndozwi. Mbongo to kangi muyibi. To somba ta caméra ezana budget ya RTVS 1. Mwana mboka Maître Blanchard nazai panayo 77 to 77 députés sur 108 en fait sénateurs sur 108 sénateurs bao bazaka na Sénat na biso na chambre haute na biso bango ba voter loi eleki suit ndenge utaki ba ajouter ni pointé ni virgule te yango eleki moi commentaire na yo yango memi que ba sénateur de l'opposition va désavouer Léon Kengo Adon. Oui, merci mingi ndeko Eliezer na kanisi ndeko Steve a lobeli question mais ya koti plus na fond et biso to tika na forme on a parce que moni mboka tant nyonso tozonga awa pona koloba que mboka batambwisaka yango toujours na vision pe na respect à mibeko. Moni na niveau ya Assemblée nationale parce que loi c'est vrai le rôle à balingi ba mema biso na force to kende tozwa ba élection locale. On veut bien mais bon respecter quand même ba oyo ezali ba fondamentaux nango. Pambate déjà na niveau ya forme. Ceux qui te respectent forme te to créer les choses quoi désordre eux ko ya ko bakisa mana ba problème ya fond on ndeko Steve a aussi ko lakisa parce que les lois on a niveau déjà ya Assemblée nationale et pas yoapi loi na eleka ki na modèle o eleka ki biso tout oyebi ba député oyo ba téléma ki pona ko relever ba blo muso ba za ba député kaka ya opposition te na monaki ba député à majorité peut pas de moindre ba député ngo za ba député o ba lobaka o ba analysaka chaque fois ba grande question o ezonga ka wana na Assemblée nationale ba leka ki pona olakisa ba incohérence o ezala ki déjà na kati ya annexe wana o ba chaki o bon to ebité to le ba ministère intérieur to pe seni muto yaki ko déposer ngo wana lisusu mutuna et ba lakisa ki bipai oyo batu nombre ya batu za mukie mais ba pesi bango ba siège ebelé bipai au nombre ya batu eza ebelé effectif ya population za ebelé bazui siège mi balé mais eloko ya bongo soki bo memi yango déjà bo faire voter yango na ndenge wana tango ba élection wana soki ndenge balingi salama soki salami mais ozala po batu bakata na bapota parce que na bakati ya ba province na biso na ba mboka kuna za rande ko Eliezer likambo mukie soki batu ba se comprendre te ba machette bimi soki likambo mukie boyokani te batu bakoti zamba bakei basimbi babiloko o bakoko simba po aluka a éliminer soki bozoyokana na ete wana l'état azoluka ko résoudre ba problème ko tia kimia na mboka to paza na posa apelisa lisusu moto à partir ya base biso to kamwi mingi komona modèle wana oyo balekisi loi yango na niveau ya Sénat c'est vrai batu mingi bami lobelaki que kuna peut-être moi sagesse et zalaka parce que à chaque fois ceux qui na niveau de l'Assemblée nationale et loko eleki na mondenge ya lombangu na niveau ya Sénat to monaka même ba député ya ba sénateur ya majorité na position ba zalaka bango tout lilo ba moko pona otala soki mabe ezali ba les illustres sages mais to kamwe bakei na session extraordinaire likolo ya extraordinaire nango lisusu pambate déjà basilisa ki session babakisi ba jour misusu pona ko voter loi et to kanisa ki mikolo babakisela bango ezaki po balakisa penda que musala moko ifaye sa manakati ya loi na mais mikolo ngo babakisela bango to moni basali na bango eloko te ba ndimi loi ngo ndenge utaki na Assemblée nationale mais pona nini bosenga ba mikolo misusu bokokai te ko voter ngo ba mona session extraordinaire oyo bo clôtura ki ya liboso wana donc to ebite soki mboka oyo tolingaka nini liyango eloko na lobaki awa ezali kambu ya vision tozoyeba te lokola tozotatone lokola tolingi tosala makambo ndire na défi tolakisaki no ba élection locale wana il faut kaka esalama yango moni batu bazosalaka makambo lelo oyo balamuki no il faut eleka kaka endeko kengo lelo oyo soki ba désavouer bon en tout cas l'opposition, il y a une opposition, il faut attirer les conséquences. Hein. Voilà, Bandeko Balandi. Ah ouais, il faut souligner que Léon Kengo Wadondo, avant qu'il va voter à Luango, à Sengaki, à l'Obakina français, que je vous invite donc, honorables sénateurs, chers collègues, au dépassement de soi. Et l'Obini na français, Yemokwa Ebi, ni na Sengaki Bango. Voilà. Tozongi na question ya tribune na page 10 de na lingi to décortiquer les luna bino pour
tribune moko ezamo munene ko kendaka kaka boyi papa moko toujours comprendre te na lingi tolobela du chômage et de la nature précaire des emplois des Kinois aujourd'hui. Awa pona nini na ponito solo la. Pona Kinshasa ndenge tusaboyi. Bande kona kutaki bolimbisa ngana pesa bino kamwa témoignage. Moni côté ya Memling na kuti tata moko na jeune moko bazo swana nini? Yaya wana uchi kokota na service o babenyi gardenage. Ayo wana na teni na ye yasika. Bon, tangu bakomi ba 22h papa wana lobi. Mwana yaka. Nazalia wana ba bilamba malili mibalezo moko. Pamba te malili ko bomayo. Wana lobi boni, ngai naza sentinelle te. Papa wana lobi te, oyo kabolinga na yo, ezaka teni na yo yasika oyo na matrako zanango na Motorola. Sinon toza ndenge mo. Est-ce que ngai na lala ka biso nyonso tolala ka libanda. Donc soki otali na Kinshasa makambo komi meka kaka mutu wano bazo benga ya service à gardiennage meka ye na français ndoko découvrir niveau na ye bango balobi yango na lobi awa tangu bazo lobela tangu Adolphe Muzito azoloba du chômage et de la nature précaire des emplois des Kinois alingi aloba nini mwana mboka Steve alingi aloba que Kinshasa eza image ya RDC omoni problème eza ya misala na niveau ya Congo de manière générale eza pe problème ya Kinshasa omoni azuka ba chiffre ya gouvernement omoni gouvernement ebisaki biso que na 2015 taux ya chômage egoza légal ya 39% to boyela kiango na ndenge ni au sommet a na tribunal obi bon to ndimana ba chiffre wana provisoirement total non na Kinshasa to bimana combien de chômeurs Kinshasa to ebi que toza na 12 millions d'habitants ouais. Lelo na 12 millions d'habitants bien que ezaka estimation parce que recensement mon côté salé totambola rara bongo ndeko donc to meka ba scientifique bazali non eza moi chiffre moi approximatif peut-être aux 12 millions d'habitants on a plus ou moins 51% baza population active et le reste est la population inactive donc population Oyazan a plus de 18 ans, hein, disons entre 15 ans et 65 ans, apte à travailler. Non, c'est aussi 51% on a. Nakanisi était écopé Sabiso n'a évité de causer 51% et ça 6 120 000 6 120 000 ouais. Oui. Ce qui aujourd'hui Sikoyo 39% né ezaba chômeurs. Na nini on a payé 61% des travailleurs 39% na kanisi était dans 2 millions et quelques ouais 2 386 voilà donc elingi kola kisa que na Kinshasa wa ba chômeurs bazali baza plus ou moins 2 millions et ceux qui toquent na ba travailleurs wana ndeto obi ba emploi précaire donc ba misalo obi wana ya gardiennage wana ba misalo yo soki ba futio okako sangisa ba le premier jusqu'au 30 okako dépenser en yo yebi service à gardiennage yango wana ezande ozola la libanda soki ba futi boss na yo soki $300 ya futi au $70 voilà voilà donc misolo déjà bazo futa yo ezo permettre ya ko vivre te voilà problème ya liboso ya misala ya ba Kinois deuxième problème bazo futa yo mais faut to ba lelo tango zo sa mosala il faut mwandambo mbongo ochaka ngo de côté pour que tango koma mpaka bakomi go pesa mo misolo mo rente mo boye ti tango kokufaka donc ça komi na plus de 65 ans ba ndi ko pesa or la plupart ba misala ba Congolais ya ba Kinois le 4% ne gouvernement le baki ne baza ba contractuel donc tant que oza contractuel té et ni ko la kisaka oza affilié na INSST. Vous comprenez? Donc, tant que vous êtes affilié à l'INSST, tant que vous êtes 65 ans, vous êtes misolo moko, tant que vous êtes pakazati. Yango na kini pona nini mpaka azana misolo te. Asala ya mususu akotizate, to asala te, to asala o ya kotiza, o bazo pesa par INSS, eza insignifiant. Même pakawana
bomonaka batelengana na balabala mpo na nini mpona elingaki kozala mpe malamu ke mwana azala mwana moko asalaka mosala or taux ya chômage oyo eza na Congo awa mpaka wana okosutuka ke mwana na ye moko aza chômeur soki mwana na ye aza chômeur te ekozala un travailleur mais misolo azwaka azokoka ku kozwa en charge moko te mwana mboka parce que kende kaka tokota ata na komina ya Kinshasa tokota na Barumbu tokota na Lingwala tokenda ata na Tchangu okokuta na lupangu bandeko bavandi basalaka te po misala eza te parce que même temps ozoloba mwana moko wana okuta dans une famille oyo bana babota momoni biso to appliquaka principe ya nzambe multipliez-vous remplissez la terre bon oyo aza na bana moke aza na 13 na bana 13 wana eza kaka moko oyo akenda na poto nde bazelaka epa bana 12 batikala bamosusu babotisa bango baza kaka wana basalaka te bamosusu basilisa classe mutu akokotisa bango na musala aza te parce que baza na babranchement te parce que musala ekoma ya barecommandation nalingaki ocontinue donc ndeko réalité wana eza que misala eza te ndambo ya bato INSS wana soki mutu aza affilié eloko ya malamu eza te donc tant que bakoko baza na situation en précarité oyo baza bajeune oyo il fallait bazwa en charge bakoko bazokoka bango te ce qui fait que bazobota pe bana oyo bazokoka kozwa en charge te d'où situation ya bakuluna et soki otali sur le plan économique eza tout à fait normal que makambo wana esalama misala ezala te na Kinshasa mpo adini économie ezalaka na 3 grands secteurs secteur primaire secondaire na tertiaire secteur primaire nde eza makambo ya agriculture omoni Kinshasa tolakisaki que eza na atout ya makasi côté hydrographie mai vraiment etambolaka na Kinshasa elingaki etinda biso que agriculture na Kinshasa eza agriculture malamu oyo eliesa ndeko Eliezer malamu eliesa maître Blanchard malamu tozala na problème te mpona baproduit agricole or secteur agricole na Kinshasa eza nango mpe vraiment performant te soki toke na deuxième secteur industriel wana kutu toloba te ata tobeti ngonga ya Made in Congo secteur industriel eza embryonnaire et fonctionnaka lisusu te soki okende na limete industriel okotala que baindustrie ebele fonctionnaka lisusu bateka déjà mapango ekoma bahabitation voilà donc problème ya secteur industriel na Kinshasa toyebi ke tozala na problème ya mai na électricité déjà biloko wana mibale ekoki kosala émergence ya secteur industriel te na Kinshasa tozolota ke tozala na ministre moko ya industrie oyo akotracer vision moko ya makasi na premier ministre pour changer cette situation. Troisième secteur, il y a le secteur tertiaire. Secteur tertiaire, tu as secteur à commerce. Au moins, le secteur à commerce est approvisionné par le secteur industriel. Donc, le secteur industriel est jubiloko dans le secteur primaire et transformé en bongoli en produits manufacturés. Mais le troisième secteur, plus précisément côté à commerce, basa les lango, bateke lango bakinois. Or, produit ebele manufacturé eza oyo eutaka na poto a mingi romi ko utape na Angola à travers Lufu donc plus ou moins 95% Lufu ngoto yiki bazokanga déjà mais il faut pas omoni lelo ndeko eza te ko zo be la maladie yozo luko mais l'aspirine faut que lukato résoudre maladie non par la fièvre eza ba biloko mususu eza la conséquence il y a une cause. Mais là, ceux qui loufou, ils ont moins de succès. Et ça parce que tout temps qu'on consommer dans l'obaka, alukaka qualité na prix. Tant qu'on y a l'industrie na bino, ils ont compétitivité. L'industrie na bino lokwa l'otili qui est à la kate, bazo produire nenge sengélité, d'où bilo qu'on a bango ils ont la moins cher. Tant que Congolais a moni que biloko zo uta koto eza na prix ya bien, ako préféra sur ma place eza na prix ya bien, mais en moi qualité malamu. Tant que biso to kangi kuna, to kanisa te que to résoudre problème. Peut-être que to nyoko linde ba Congolais pour na Congolais au comment consommer eloko ya Congolais mais ya cher. Donc eloko wana faut to résoudre ba problème te OK bo nzete za maladie yo que résoudre ngo na makasa au lieu résoudre na barasi. Donc lelo problème na biso na économie yango wana secteur tertiaire, ceux qui sont dans le secteur bancaire, ils ont bunda, mais le secteur bancaire, pour ne pas il faut épargner malamu. Or, pour épargner, il faut misaler. Donc, vous avez que tu côté na cercle beaucoup vicieux, il y a une nécessité de avant tout le plan et extension à la ville à Kinshasa.
vers est donc to mema Kinshasa na est to tonga banzela kuna côté ya Maluku na Ntsele Fumototo alobaki faut kotinda capitale na Sankuru te babilo wana to boeli yango omoni ndeko nanga Fumutoto na lingaki malamu me biso na lingaki makasi me to boyi ba makambo wana biso to yebi kitetela te bakino bakobanda okende Sankuru ekosimba ta mokete donc awa lelo kini so za na kini yebi ke non to yeba lisu te nani mutakasai nani mutabandundu nani mutakivu déjà kini eza biloko wana ezala te ya kotuna mutuza mutu ya la nation congolaise donc histoire le rôle beta marara bongo donc kini etika la capitale quoi donc wana to nimela ba biloko wana jamais ataba kanango balobaka wana ataba bisi so centre ne biso to yebi centre eza kini to ki par géographie te to biso to yebi centre ya kini. Merci beaucoup Maître Blanchard. Tozali kolobela makambu ya chômage, du chômage et de la nature précaire des emplois des Kinois aujourd'hui. Pourquoi ba nature précaire oyo bazolobele pa mwana mboka Adolphe Muzito na lingi parce que ba dossier biso bato tosalaka ba média ya makasi ya ko défendre bande kona biso bato tozwa mokano ya kolobela bande kona biso nengo zomona ezala na ba station nengo mona ka ba station ya ba carburant ndenge batekaka wana okuta ba société wana bangajaka ba congolais te bacha ye na sous-traitance okende na sous-traitance ango na ebite soki sous-traitance musala na ye ezaya ko engager ba client ou bien sous-traitance ezama makambu ya commission ya ko proposer les éléments engagés likambu wana na comprendre kate sous-traitance ezawana okende na bureau ango yefutaka batu ya moko avandi soki libanais soki indien avandi na cuisine mwasi na yazo lamba wana nde place azo solo la makambu ya bande konanga soki wana te ezana likambu ya ba journalier oyo basila kate oyo batoni na ba société ezala na ba pain victoire na bino ezala wapi la plupart ya batu ezande ba journalier batondi kuna lokola bayebi pona ko échapper na loi congolaise oyo ezoloba ke soki muto a travaillé pendant autant de temps il faut azala il est déjà engagé automatiquement nous omona lelo bazuye ba changer équipe bino bozongi na nunandaku bakoti batu misusu donc même oyo bazolo bake mona mboka Steve alobi que sur 12 millions na Kinshasa au moins 2 millions bazana chômage ngai na ebité ngai selon ngai bakinoa bakola na ngai namoni que au moins 8 millions ya bakinoa bazana chômage wana ezanga parce que ceux qui tobimi na yo kaka tokota na ba mapango otala ka maître toliate yo preso to melate donc nini alinya loba par rapport ya chômage ya bakinois parce que awa lobeli Kinshasa certainement tous un élément même au sala qui peine à goma sur le chômage tous un ango alors qu'est-ce qu'il veut dire qu'est-ce qui fait que bakinois basala musalate qu'est-ce qui fait que basala na ba contraté qu'est-ce qui se passe merci mingi ndeko Eliezer omoni d'abord tozo pesa lisusu merci pe tozo continuer qu'on encourager toujours ba initiative ya mwana mboka honorable Muzito pambate à chaque fois azo zongi sarabiso na plateau na yo pona ko réfléchir ba vraie question o ezotala ba peuple o bande ko bazolanda biso pambate soko tali makambo o lelo zongi na mambo ya bakinois chômage ya bakinois mais chômage ya bakinois o ndeko Eliezer oko se rappeler que toyaka awa pona koloba makambo nanu o ezalaki ya tribune ya liboso ezali mambo ya décentralisation soki totali bien ba tribune na inyo surtout eza otambola esika moko lelo oyo chômage ya bakinois c'est vrai eza ko dépendre na Kinshasa ye moko gouvernorat mais il faut pouvoir central abanda par ko décentraliser pe lisusu malam pambate déjà mbongo oyo makoki oyo esengeli na pouvoir central apesaka na province ville province à Kinshasa azwaka yango déjà ndenge esengeli te omoni azwaka yango ndenge esengeli te et côté wana déjà peut-être tolobi te ke ezaka ka bongo mais peut-être que bakambi ya Kinshasa pe bazala makanisi ya malonga ya ko créer moi misala ya ko tia bandeko na bango bakinoa na ba situation oyo bakoki kozwa misala ya malonga mais bazana makoki pété ndeko Steve alobi 2 millions de kinois bazana chômage mais il faut qu'on préciser peut-être que comprendre bien mingité 2 millions on eza ya population active
Pambate Kinshasa, ça a 12 millions d'habitants. Mais si on a une population active au bazar environ à 51%, c'est que tu as 6 millions et quelques. Alors, on a 6 millions, on a des 2 millions et quelques, on a bazar dans chômage. Donc, tu as chiffre à gouvernement. Voilà. Donc, tu as un bon mais on a une considération, il y a statistique au gouvernement, le bac que en 2015, 39% basa à Kamisala, 61% 61% basa à Kamisala et 39% basa à Kamisala. Donc, tu as vu que tu as créé un chiffre à Sikate, tu as au gouvernement, n'étant au Sali Bongo, tu as 2 millions de chômeurs. Ok. Donc, pourtant, les lots déjà, à tout Yamaka Sindekomuzi, tu as la qui na 6e tribune, il y a que population et qui constitue un élément, il y a développement, il y a création, il y a richesse pour Mboka. Or, Kinshasa na Yemoko, ville, province à Kinshasa, Yemoko, a 12 millions d'habitants. Au moins déjà, avec 12 millions d'habitants, les lots de Steve à l'Obéla qui secteur tertiaire. Et puis à l'Obéla, il y a hydrographie. Donc, déjà avec 12 millions d'habitants, Toki ko ça la ville Oyo et ça la ville Oyo Koki, au lieu de dépendre d'Aka, na baba Congo, na la province, Moussoubatine de la Biloko, Kinshasa Yemoko Koki déjà, au milieu ça, pas lié si les sous la province, nous sommes à Pembelinae. Mais tout ça, on a ça la yangote. Alors, nous tenons à c'est ça pour nani tout ça, on a ça la yangote. Est-ce que tout ça, la politique, il y a kokamba population, on a kotia bango, orienté bango na bamisala, tout ça en makoki. Biso to lobby que nyon surtout on a votambola des pères. Gouvernement central déjà, to lobby membre décentralisation awa effective, azoko kako tinda makoki o esengeli te pour na ville ya Kinshasa amizwa en charge nenge esengeli. Tout ça qu'on interpellé, ce que Zalaka bon basala yango gouvernement provincial ya Kinshasa, bata la politique nini toki ko sala na moi makoki o bazana yango pour na ko permettre les lokinois ayeba ko mise en charge parce que loko lobby est très important. O la mukana tongo o mona un vieux papa azane sika ko kendete et pour abima ridicule te alongwe na lupango ne ake et pas voisin na coin ba fandi bazo beta dam ti azela ngonga ele kamo mo ebima comme ça aya ozonga ndako parce que ko fanda na ndako likolo ya chômage ezo komisa ridicule devant bana ba omona na yo na bango boze sika mo bozuze la fufu ya mama pe fufu ngo mama ji yango na ba condition ni stratégie msusu tangu ake ko vande pas voisin wana bazo beta dam azui mwana omoni ba mayo ya ba 100 francs azui mwana a cotisé déjà bourri alobi yo zoka mai wana ya ba sachet ezako to pioté parce que courant ya gâté bakanya on a ba sachet moi 10 sachets kende côté ba konzi ba lekaka aye wana mwana wana ya sopie moko asali lokola ko ya cha zaki koteka asimi sachet siko azo sala boy système comme ça. Oh, mwana kwei ya perdre nzoka nde papa na yasha ko tsake bouli o ya pesi 1000 donc tango zo pesa mwana mai zalaki ya combien ya 2000 nazo banga kozonga ndako yo pesi ye 2000 asali neti azo kende tango démarrer mutu ke OK azo nya telemi wana oyo mususu aye la même chose ozo mona atozana RTVS 1 ce qui obimia okomona ba mama oyo ba droga ka bana na bango banda to yeba bango bazaka na cas grave na lipeka alala donc akomelisa yeba bien à droguer mwana pour qu'asenga donc ka système à chômage ndé yango wana ouais donc ba kinoa ba comment multiplier ba stratégie pour na ko faire face na chômage na situation ya pas si au bazana yango yango ndeko honorable Muzitu na 6e tribune azola kisake non tokoki ko vivre na situation au tozana yango te parce que tozana ba atout tozana ba capacité nyonso tout yango lobby enfer ou paradis à la kisi que les lois avec nos 12 millions il y a population au tozana na kati ya kin tokoki komilie ça tokoki komise en charge en dehors il y a pouvoir il y a gouvernement il y a pouvoir central qui ça y est mon quoi koki komise en charge or les lots réalité ça que toza kokoka komise en charge te or ndeko Steve aloba ki Kinshasa yenda za miroir ya Congo mobimba ce que déjà à Kinshasa tozo kokoka komise en charge te na 6 millions il y a population active 2 millions déjà baza na chômage boni na ba province oyo sikoyo bazana makoki mingite parce que Kinshasa to la kisaki na ba tribu ya liboso que parmi ba province oyo apportaka quelque chose na budget ba 3 provinces yo ba memaka quelque chose Kinshasa za na kati donc ce qui est sikoyo par mutoza deuxième province yo za ko apporter moi makoki ya malonga na budget na ye azana to ya chômage ya niveau na 2 millions et bongo na ba province oyo lokola ba province na ngai ya Équateur ba province lokola ya Kasai ba Bandundu bon tokokuta to ya chômage za ya combien
Donc, et ça pour la image ya mboka na biso yango tango na zonga mo muke tango gouvernement za iko l'exception que na 2015 to ya chômage ko kita na 39% biso to sala ki a ko la ki ki mensonge parce que déjà les lo na tribune o azolo be la 6e tribune azolo be la kaka situation ba kinois oyo o sali malamu ya ko longola kaka parti azolo be la chômage ya ba kinois et la ki si que chômage eza munene makasi na Kinshasa na nukaka soki siko to bito sangisa ba chômage à lobby le rôle aye azaka na ma réflexion mingi lobby to éviter tant soit l'exception sur chômage il y a Kassai alors l'exception sur chômage tant sur Équateur au monde que en tout cas sur environ 60 millions il y a population congolaise sur une population active au bakoza na 41 millions au monde que ata ba 25 millions to 30 millions baza na chômage. Donc voilà un peu réflexion dans kai ko voilà na ozonge pa na yo mona mboka Steve. Parce que tant que tu as pour une page, 10e page à 6e tribune, ils n'ont pas battu parce qu'il faut total la réalité en face. Il y a vie la bis. Au moins, on a quelques exemples, il y a batuné bazo sala. Bana wana bandi bomona kabango. Au comment on a télémi boema et sopanité. Moi na wana sopimai parce que la stratégie va pesa que bon va coller en dengeni. Au comment on a mutumoko ala tibia ngane ngozo mona maître Blanchard wana. Surtout biso bato ya nzoto ndambu biso bato ya nzoto ndambu alongoli ka veste ayoki sonite amitandi na se okuta lokola mutu aza maladi trop eza wapi ona yachi kotala mutu awa oyo aza na nyongo na ngana kutiete mbo moyen nazonga mpasa place na vanda kezate alors que nazoka fièvre yo zimwa mbongo pesi ezwa kasi taxi okende deko baluki akoyi lisusu place wana donc stratégie kaka boule ya kozwa mwanini alors que Kinshasa est un miroir ya mboka oyangai Kinshasa la capitale alors tangu Adolphe Muzito azoloba que enfer au paradis donc l'ifelo na kati ya paradiso tozui branche oya chômage bakinois c'est difficile ya muto azwa musala qu'est-ce qui fait que bakinois bazwa musala te eza parce que batanga kate est-ce que eza parce que bazama yele te est-ce que pour nous quand même musala qui ya muto azala capable au moins même temps tozolo baba tuna biso ya ba service ya ba gardiennage au moins ba stratégie ndenge basala ka bango pour que babenga na bango soit ba futa bango te soki muto azala ki mamba a changer a cheka ene bandeli wane comme new mamba o eza société mususu ba ndenge mona ba RTL comme ezaki ba Zen ezaki ba Celtel ba stratégie na bango. Vous allez trouver les mêmes noms, bazo permitté, kaka comité de gestion, batio liboso, ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait que les Kinois n'aient pas un travail stable? Est-ce que c'est parce que les Kinois ont maillé l'été? Est-ce que c'est parce que les Kinois n'ont pas de capacité intellectuelle? Il y a ça la moussala. Qu'est-ce qui fait que le chômage est frappé? Biso boitozo mona mona mboga titi a signalé biso déjà que tout ce qu'on est na souka. Ndeko obosani go bakiselo comment ko ru bakinois balingaka mingi. Est-ce que ça n'est pas des bons? Bah ça là que esprit à chômage. Ouais. Parce que bah créer bah blom sous bongo bah comment. Esprit à chômage, oui, il faut qu'il y ait des mangengenge. Pasteur Titi baza na basambe la esprit à chômage. Oui. Et l'on pas bateau. Biso tolobi que ça loko anate. Ça problème il y a vision. Au moni lelo vision tango ko kambambo. Comment tango bozo kambamboka. Faut voir ko ça l'état des lieux ya mboka. Oui, situation économie. Économie de Tobi dans le secteur primaire, secteur secondaire, dans le secteur tertiaire, pour analyser besoin de la situation nini. Et pour tali makoki na bino. Est-ce que bino moko ko résoudre ba problème wana? Ce qui poko ka bino moko ko résoudre ba problème wana te, d'abord faut battre dans l'interne, bo boucher ba trou, moi place au ki moyi bezala ka bokangi, bo bongisi organisation interne, par après bo tali soki misolo na bino ekokokate il faut boluka misolo pa bapaya po na boya bo investir bo tongeza na ndeko les otali koza na ndako te obisoki lelo na $500 na nga na nango na tche de côté peut-être pour na kokisa $50,000 na okoma déjà mpaka na kova na ndako te alors na obi na ke déplacement ba pesika misolo na tongi ndako comme ça les mêmes $500 wana nazo futaka moto wana. Si peut-être na 60 ans, na aussi ça n'y voilà mais ndako déjà na habitat. Ndenge moko na l'état. Yango zo mon États-Unis, ou azana PIB à 16 000 milliards, azana nyongo ya 17 000 milliards.
Donc 9 000 milliards à défi par les Américains, 4 000 milliards à défi par les Européens, 4 000 milliards à défi par les Chinois. Donc, vision est un beau qui est à la Kabongo. Ce qui est dans la RDC, vision, on a fait la vision à pouvoir central, et à la vision, il y a ville-province. Province, il y a Kinshasa. Mais pour la vision, on a Bangomi Balé. Et le pouvoir central, il faut une organisation. Province, il y a Kinshasa, ville, il y a Kinshasa, il faut une organisation. Mais les autres, qui bino déjà que pouvoir central a une organisation, malingité que la province ait fonctionné comme il faut. Il y a un autre qui a 120 millions de dollars dans la 6e tribune. Oh, il faut pas payer ça la ville de Kinshasa, mais ça a été. Donc, ma province, Nabiso, déjà existe à côté. Donc, Misolo Nabango Moko est en propre, Bazouaka Yango est stable parce que pouvoir central a rétrocédé à côté. Donc, l'élo, on a notre gouvernement provincial, la ville à Kinshasa, à résoudre le problème il y a Kinois, à Zanamwa Mikakatano. Et selon la constitution, pour la ville à Kinshasa, à Zoa Misolo pas Bapaya, il faut pouvoir central Moutoua Kende à Zouelaye à Yakopé Saï. En tant que Kende Gozoa, il faut que vous ayez Misolo, les gens ne l'ont pas décollé. Et on se voit qu'avant, il y a des femmes qui font des défis. Mais, il faut continuer à la stable. Ceux qui ont décollé, ils ont Misoloté. Il y a un compte T. Au moment que bateau même au défi, ça même si il dit que n'a pas défi là, oh yo défi à décoller. Il y a budget n'a écouté à la stable. Pour nini pouvoir central yo misolo il fallait payer ça ma province au payer ça kabangote. Difficulté maintenant yangoana parce que les lots tant que toza na ba potentialité yango moko ezala ka richesse te. Il faut que bongo la ba potentialité wana na richesse réelle. Mais pour na ko bongo la yango il faut qu'on investir. 120 millions de dollars au pouvoir central, il fallait payer ça. Gouvernement provincial à Kinshasa pour un investissement, après ça, et il y a que ceux qui maillent les alliés, il faut investir dans la société. Régis des eaux, les lois sont en faillite. L'otili qui, le dans la potentialité, pour accueillir ça m'a pas congolais, et ça m'a industrie, pour que les produits manufacturés, et ça m'a commerçant. Il faut l'otili qui et comme à un niveau acceptable. Les lots, il fonctionnera. Et ça, ceux qui 2% à un niveau, il y a solo. Donc, il y a un délestage dans le temps. Donc, les lots, solution, que l'État n'a pouvoir central dans la province et fonctionner dans la constitution alignée. Tant que vous fonctionner dans la constitution alignée, il faut établir maintenant vision. Vision est comme ça que et loko esengeli po na mbok kita ekolo mata loko a misolo biso toza na ngote toko ta na programme na FMI na banque mondiale et loko mususu ezate ebi tango ndeko muzito akota na gouvernement programme na FMI ezalaka te tango pa longwe tino lelo programme na FMI na banque mondiale gouvernement na FMI na banque mondiale ezalaka lisusu te. Or lelo FMI na banque mondiale bango ndemba memaka bisolo ta ba mboko eza na ba difficulté. Donc na situation wana ozomona ke bakino bakoki kolota mingi te misale ko bandara ozalate bakobenga ngo esprit de chômage bapasteur bakosambelaka baveye kosalamaka misale kozalaka te pona nini misala ezande économie mutepesaka yango tango botie mosolo na économie na secteur agricole les a ko fonctionner secteur industriel les a ko fonctionner secteur tertiaire ba banque comme ko fonctionner commerce les a ko fonctionner misala nde bimaka wana tant que ba secteur wana tokocha misolote pona ko matisa nkita et bien misala ko bandara voilà moi mboka Steve toza nasuka naza pas maître Blanchard naza d'accord tena oyo mwana mboka Steve alobi parce que tant oazolo ba pe Adolphe Muzito exagère aussi hein parce que quelque part azoloba une administration locale en faillite administration locale en faillite ndengeni tango azoloba makambu yake économie nde mtu maka misala te tomoni administration locale ngana azozwa d'abord ba commune na Kinshasa omoni système ya bibembe kolela na ba commune c'est aussi une administration et puis ça crée de l'emploi ya bande ko bazo compter oyo ebembe to ko placer ngwawa oyo ebembe to ko placer ngwawa ba bourgmestre basi ba ebeli déjà système ya ba kermesse chaque bourgmestre il faut organiser kermesse naie c'est aussi une stratégie au monde que on appelle ça créer l'emploi et ça passe de coaliser makambo o ya chômage et puis
avant la côte, on a photo précisé dans le roman. On a même 2 millions d'autolobies à chômeurs dans la ville de Kinshasa. Et qui dit moi 2 millions parce que ils ont bénéficié de misala au pouvoir central à créer. Parce que réalité à Kinshasa, c'est une ville province à Kinshasa, mais institution, le rôle de la capitale, il y a la République démocratique du Congo, institution, siège à institution, tout est à et bah kino mingi bazo kozwa ba oyo bazo zo mwa misala mwa muke mingi bazo bénéficier nde na ba misala oyo ba institution nationale wana zo créer mais yé moko ville à Kinshasa ce to total la ville à Kinshasa na administration locale wana à Kinshasa misala nini bazo créer au monde que misala les a se créer mais pour na nini ba bourgmestre ba commissaire loko wana musala ya ko bibembe le la makana ba terrain à football ba jeune moins ba betel sous ba l'été na ba maison c'est parce que déjà bazane loko ko sala te musala ezalité et a komi ko luka nini asala po ba kotisa mombongo wana ko ta peut permettre à sala pourtant ba espace wana so to juna nuka ba espace oyo za ba espace normalement il fallait ça ba espace vert pour na ba jeune ba kolisa moi ballet moi jeu moi sport et kokai ko même peu quelque chose makoki na kati ya mboka mais déjà bazana problème il y a makoki ezalité bazana problème il y a vision et là on nini ba ki ko sala nyonso tu wana esangani nde ezali ko sala et que chômage est continuer ko demeurer na kati ya ville ya Kinshasa ya omoni manque à faire et comme bon tous les là-bas bibembe place pourtant tout le monde a bamboka misusu bandeko batambola rabayebi yonde ko les heures tambola mingi yebi que bourgmestre ba mairie na bamboka misusu ba mairie na commune ezana bisika oyo boki ko sala par exemple oui que non oyo eza salle spectacle ya commune na biso ça les spectacles wana et embaucher ba jeune ba ça la misala wana pe et ko bando koti sa mbongo na mairie na commune na bino bo créer ba salle bisika ba koki ko lela bibembe oyo ko sala et que et pe ça ba tu misala pe et koti c'est la bino mbongo bo ki ko créer ba service na bino oyo eza ko s'occuper na salubrité oyo eza ko occuper na ko s'occuper na hygiène ba bilo wana nyoso tout mais vision déjà lokola ezate eza opposé problème ya mi balé et ko bakisama en plus il y a vision makambu ya mbongo pouvoir central azako rétrocéder mbongo oya bango tende ko Steve alobi 120 millions azoko ko pesa bango nyonso na ndenge sengélité bango moko pe ville province à Kinshasa azako koka ko créer nanu te parce que azana pouvoir nyonso tout pété yango moni chômage il faut et continuer kaka donc biso awa tozo profiter pour na ko senga na pouvoir central en tout cas azonga na kati na ye ameka ko tala ko recadrer ba tir na ye pona ko tala vision nini akoki ko memela mboka oyo ezala ratarte pona ko sala malamu comme ça et na mona ginde ko kimbuta na sili sawana akei ko signer ba accord ya jumelage entre ville à Kinshasa na ba ville mususu na Pékin tout ça mais de gens azali ko mituna mais eko fonctionner ndenge nini pambatende ko Steve ala kisi mécanisme ya constitution na biso awa soki ba ville wana balobi baya na makoki nango bacha po ete ba faire développer ba ville na biso à partir ya ba commune misusu mais eko sala mandenge nini tant que vision moko bazana même vision tena pouvoir central omoni ke ba kozala toujours bloqué yango wana tant tozali ko un système ya décentralisation awa batu ba mona ki biso lokola moi mitu baby mais ezalaki pona kolakisa vision ya munene oyo tozana yango elongo na ndeko muzitu na ba tribune na ye pona kotala ndenge nini tokoki ko résoudre mambo ya chômage pe ko résoudre ba vrai problème oyo ça ko toucher ba kino pe peuple congolais mobimba donc voilà un peu commentaire na ko merci beaucoup maître Blanchard merci beaucoup mon amboka Steve bandeko balandi nazo on sait bien que les prochains numéros il y a jeudi prochain tokolobela nini ezali komema busoto na kati ya Kinshasa wana tango tokomona makambo ya busoto tokotala makambo ya bangungi oyo makambo nyonso tu nini ezosala ke tozala baninga ya bangungi tozala baninga ya bapuku oyo bandiko bima ya grand format oyo eleki meme nyau na munene eza ba makambo bandeko na ngai lelo tolobeli makambo na 6e tribune tolobeli makambo oyo etali chômage to chômage ya bakinois oyo bakinois bakoti kozala miroir modèle ya tous les Congolais lelo komika preso to liate ngana mituna ka banani finalement baliaka soyo ke pas premier ministre okuta même bagarde na yewana oh mwana mboka to liate otiki biso ka boy OK n'est pas excellence mwana mboka to liate otiki biso ka boy OK n'est pas président de l'Assemblée nationale président ya Sénat mwana mboka to liate otiki biso ka boy finalement na mituna ka banani ba olia
Même à pas les. Et banani basala kamisala parce que tant que olukeli mutu musala ya malamu te ozo futa ye malamu te mais ozo tana ba visiteur na yo en insécurité. Je me suis toujours posé une question. Ozana garde du corps. Mwana na yo atanga kana école ya 45 000 francs. Mwana na yo atanga kana attention que 27 000 $. Otinda kayena chauffeur na yo mwana chauffeur atanga kana école ya 35 000 francs. Bazo ke kotika mwana na yo na classe na tongo. Bazo benga ka chauffeur ke babengani mwana na yo parce que a futite mbongo ya 35 000 francs. O ya 45 000 francs a futite. Mais il y a 27 000 nde bazo kende kotika nani. Un jour bako beta mutu kana poto na mwana na ya daye pona kanda. Pona nini? Futaka bagarde. Et puis makamwa musala ezaka ko kendete. Musala pesa li futi oyo mutu akoti ko répondre na ba besoin oyaye. Je crois que ça doit commencer par Kinshasa. L'autorité a tout intérêt de prendre des décisions. Ezala bapaya oyo bazoya. Makambo sous-traitance, totuna bati lukwebo tango azaki ministre ya travail. Alobi il faut telema ti lelo tozelaka. Ezo kende kaka. Makambo ba journalier système ya wangaje bango une semaine bapema pour que boamboche bango te. Jusque quand les Congolais, les Kinois d'abord, les lotolobeli bakozala ba chômeur. Na bandi ezaka ba masolo tozo sunganaka po balobi ke gouvernement provincial au moins mboka Adolphe Muzito alobi eza lokutate jeune élément on a sala André Kimbuta azoloba ke boyebisaka si premier ministre apesa nga mwa mosolo wana na chaka na budget donc c'est que mosolo yakate. Je crois que tout ce que nous faisons comme débat tozo salela mutu moko campagne te c'est juste une complémentarité pour que mboka na biso kende liboso pamba te talakaka kino ndenga za kalolendo moyen te. Mais ceux qui ont un chômeur, ils ont un passe. Merci beaucoup.